boyebi na mte eloko ni nzamba tinangana ya kusana mokili boyebi yango te mais boyebi bango te un jour pongana limosali ya nzambe numéro 1 mais boyebi yango bien ozosalele na ringi to kosalele penza na kati ya lingomba na boye penza ngana kende église po église nangaza motema na ngai moko na kende église parce que ne ma béni ba pasteur basara na kolinga ko contribuer ngote no nzamba ko punir ngai et dit même na maloba na yo na ba intervention na yo na ba émission mingi et dit kombo ya nkolo elongwaka te na monoko na yo nzoka ba msusu ba yebi yo za mosali ya satana na ko regretter mingi parce que Satan a tous kapé nzambe Satan so nzamba bina yeke likambu tel basolo laka Satan pas auto sa yango ko sala yango te azoto sa nzambe et pourquoi ngana to sa nzambe te pour mo konjina nga azoto sa nzambe ko possible na auto sa nzambe te donc ozoto sa nzambe na lolenge Satan atosaka nzambe ndiyo polandi botosi ya papa na yo vis-à-vis ya nzambe nzambe Satan pa linga mabete Satan linga mabete mais abomaka bato non muta yake na liwa tout est créé par Dieu Satan a créé que le monde mokili te va ina yepona ni faut nous tout muta créé ngo ya nzambe Satan a créé ata eloko moko na mokili te même lipa ya pamba Satan créé te pourquoi boyina e bongo babiloko yo sala kana ringi ko panza mituba mitsopo ya batu komela muninga ko kamata pijo akati kingo yo kamata yo somo nganga zo sala kisala binini ke Satan a sauvé ngana likambo te trobaka nini nzambe sali sanga kisho yebonga pasteur za muninga na ngaite ngapa za muninga pasteur ta pasteur ye moka yebiloko nini ya salaka et dimbe pa yebi oyo nini ya salaka to sukawa mutumtana département na ko yo ko biloko moto parce que mo konje suka omoni mabe ya mo konje okoki ko bangona na voix de honte okoluka mo konje yo mo so ko mi ko bangona mi sabato ko mi ko mo galo kuta po nzamba lo bagso na problème na ngai kota na chambre kanga chambre to sol simi bale so mu da moni mu ta ko mi ko tubila na mi sabato ya professeur okuta. Chers internautes, merci vous qui nous suivez depuis le www.congomillenium.com. C'est pour nous un plaisir de vous savoir très nombreux branchés dans votre suite d'informations. Oui, là vous suivez votre émission 100% News et 100% News. Oui, puis Sarabino Bassango à Kinshasa et surtout en temps réel. Les lots, comme vous les voyez déjà en image, Toye Nakati Yamabele, de Kinshasa, ONU britannique, ou Apesika, les grands champions, les champions d'Afrique avant Dakar. Ce n'est plus une personne à vous présenter. Elongo na les grands champions. Tokobe Tali Solo, il y a catch, il y a RDC. Pourquoi catch na RDC? Et ça semble qu'on tourne ici Kamoko S. Ou tabango babandaka musala catch kino lelo. Catch yango ezali ko progresser. Si oui, progrès nango ezali fondé sur quel élément? Sinon, qu'est-ce qui empêche la catch congolais et Kindi Liboso? Ce qui te l'ongouana, tu peux taper masolo, il y a catch ou single qui est bundama entre bakatcher congolais, d'abande qu'on a biso baotaki mikili na poto, nzokandi catch ou bundama kité, mpona ba raison, oyo jusque là, tu yebina noté kasi yende attend que doyen ako ya no la pe akulimbo la biso malamu nini telemela ki to esala ki catch wana bundama te, sima ya kolongo wana pona ko chiter, to komeka ko be taper solo il y a quelques actualités où ils ont mboka plus précisément à wana Kinshasa protocole limbo la malamu ke mo yambito invité na bisu ya lelo à Zalika ka sportivité mais c'est aussi un artiste oyo na tikibino pour redécouvrir encore de nouveau. Il dit bonjour papa to kutio lisusu awa et sikayo zwami yebisa biso yambo teto beta masolongo na molai santé boni santé. Nous avons bien car fatigue, nous avons pardon, nous avons manatongo, j'étais bien.
Ya idi toye kobeta lelo masolo ya kati ya mbwete tokota masolo mususu ozali parmi ba simbi bendele ya kati ya Congo yebisa biso pe balandi bazolanda biso est-ce que s'il faut osala mo analyse ya moke na analyse na yo koloba nini kati congolais utabo banda yango kilo mikolo ya lelo est ezali ko progresser ezali ko kende liboso to botelemi na mesika moko sport au catch na kati ya RDC ils sont co-résistés. Pourquoi? Quand chacun vous m'attend pour moi, quand la machine de guerre, Kabo à Kabo, défense cérémonie, va catcher qui va y aller, des catch par la valeur nayango. Mais pour le moment, catch a son valeur le soutien. Alors, quand on appelle comme un professionnel, qu'on voyage, n'a pas paya, moi, catch m'intéresse sur. Parce que na comme catch na libanda ya mboka. Donc quelque part catch indenga yo mokolobi moi bandeko bosimbaki na bango bendele wana misusu batika et misusu pe bazongisa milimo epai ya nkolo yo tutikala na lokola doyen ozomona teke ko bimana yo mingi ko pesa plus attention na libanda ya mboka et kotinda batuite balobaki yo moko pe atanke doyen ozali à la base ya shit yango to ya disparition akati po opesi mi pesi trop na libanda ke na kati ya mboka pona kotombola bendele menganza professionnel na kubuna ba mater tinani et ko la motolongo na université ozo tanga classe c'est comme on école gardienne bon je valeur ndengeni yo hein pour moi école gardienne à comprendre alors ba konzi ngotra likambo na te ba kitsana suna kitsasuna c'est jamais na ko kitana c'était ngaza na niveau likolo. Est-ce que et dérange kayote comment na que jusque là ba ninga na yo to bandeko na yo ba katier mingi bazoboyaka ko affronter yo balobi uta yo kamata ceinture wana ya champion o linga ka kotiango penza mingi en jeté ce que comme yo tiango en jeu o landisaka moi maloba ya kanda yo soko kotisi kanda ondenge makambo kendaka malamu te. Est-ce que ngana zali l'état pona kanga yango ce que basali yango donc et na ebité ezosenga l'état congolais ndi atia makoki pour sentir raison en jeu to ezosenga pe bonne volonté na yo en tant que champion. Fédération ya Bali tango balobaka ke vite mi champion du Congo année ko ya vite mta patronner championnat ou bien fédération comme mta patronner championnat ah fédération bon ngana du titre ngana ko patronner championnat tant que qui mazemba zo jo coupe d'Afrique on en va mbapozo bona yango mazemba zo ba coupe zo ba trophée ndenge est-ce que mo mazemba wani ni na trophée na zui anestel mazemba zo mta patronner yango ya l'état mta tchaka alors l'état zo ça ko te bon na sala quelque part bato basimbi pe fédération bazolo baka binomoko bakatier bato bozana na ringi on dirait boza penzana na makanisi ya ko s'organiser te yango eza ko pekisa pe fédération atia maboko na mai matali sport ya kati na RDC mais na lobi yango bien oyo kinga bien au fongoli matoi na oyo kinga bien na lobi nini ngana kuma professionnel nazo dépendre de la fédération Kinshasa ya RDC na comme dépendre de la fédération Bapaya na suna kata RDC donc le beti masola ba fédération Bapaya to mona ki bandeko ba otaki mikili ya poto ba yaki awa pona bitumba elongo babunda pito ba confrontani na ba katier congolais nzokande aboutissement ya komba wana e pesa ki penza ya malonga TS et ça ba katier congolais nde bazonga ki sima to nkoko soni ni sali ke bitumba ngwe bunda mate so bitumbe moment qui était parce que ba katier o ba otaki na mikili ya Bapaya ba yaki batali ba bini jamais tout le monde ka dingwe moko to ko to yaki pona to buna ne dingwe moko ta pona buna to buna ba katier nyos alors ba katier so ba zo bunda biente alors ba mindire ba bino a boy bina no kati biente moi to bunda kati ezala kiti. Donc on l'a dit ça na malobano ya edi apparemment dire na Kinshasa to na Congo o tikala kaka yo moko bien que comme déjà international est-ce que mutu penza kundungana na yo na Congo mobimbo yo nanu amona na teto nanu abotamite non ba siba botama mais ngana nga ko bunda ba américain na ba kachera ba paya po bango ba que sport na voyer na valeur mais bismo ba kolomboka ezelo ko zana ndaku na yo ozotika soso azo sana kata ndako mbwa azo sana ndako est-ce que ndako zana valeur te
alors biso mo be sportif te ngo sport na valeur te yango na ba participer ba joga ba na valeur te alors ngasona bina vana kana RDC na yo perdre carrière na ngai pamba yango na komona ngo malibanda Kubunda na libanda. Est-ce que initiative pe ya kokamata bandeko msusu oyo nde balobaka bandeko balanga nzembo bazana na ghetto ya koluka pe kobimisa bango libanda e ya nanu teto esalimaka déjà et po mutu amikotisa na mulongo wana esengaka nini? mais il faut y obéir na ko joyo to kene libanda o ko sa RDC son ngasa naza comme léopard ya balité pour léopard ya balé sozo beta batwala kana espoir nini tanto léopard a kopola mais pas edingo ba ibango bien que edingo tanga zo bunda ko gagner ka combat na ko no joyo équipe yo kene kopola na yango na mana mboka bapaya na kepona yo ka son to na kepona na Alexa Bokassa mboka. Ok, il y a dit que en dehors le fait qu'il y a la sportif tokacher congolais aux appels ici sous mingi na talent artistique. Il y a biso au mélange en même temps sportif, en même temps artiste comédien et bala na kanengi nini lisanga wana. Non, avant tout on a commencé la catch. D'abord on a commencé le théâtre pas ya kitenge sana na RTNC ba monoko, masumu de blindé. On a rejoint la bango, ba kokodioko, tu as rejoint la bango. Alors tant na yena va na bini, orena na va na raboye passe mingi, bango ibi voleur na ngai ba bengi ngai ya ka o sala so moi mon sala mo na pièce mo to sala ababoye. Na kepe na sala bango pièce so pièce si na zona makambo na ngai. Ce qui tango na za tango ya ba komba, en tout cas na kendegete. Ce que wakumona nga ici nde wakumona nga sur scène na makambo ya théâtre. Ya idio bangi saka batu mingi kotala ya idi moto na ngenge baibi ya idi kisi ebele makambo kili na nzoto. Komona yo pembe na muyombe gauche ou alingi kosala mingi makamba bondo ki batu mususu pe ba mona ka on dirait uso bangi sa batu balobi on dike bosala fusion moko ya makasi ya idi moto muyombe gauche pe ya keba ya idi za ko banga te eza penza théâtre to bobetela kabiso makambo bosala ka déjà yo na muyombe gauche. Les choses cachées c'est pour l'Éternel. Le révérend c'est pour nous. Oyo e bombami etangi nzambe ye moko oyo bomoni ya lipona bino tusuka wana. Donc na mokuse ya edi obona yo ko bimisela biso na polele soki yango esali makape makambo solo to ya lokuta to bolingo na yo na ndeko muyombe gauche esali ki yo finika ngo mwa kazaka ya pembe na lobi loko mona bikata o bomoni bolanda yango o bomoni te botikela ngai na muyombe gauche. Nazasi bana poto bazé belé et te comprendre réponse ya edi o ezali ya kobata mayangonde ya nkolo o ezali ya kobombama o ebatami ya nkolo o emoni samindi ya biso to suki na oyo tomoni ya edi même na maloba na yo na ba intervention na yo na ba émission mingi ya edi kombo ya nkolo elongwaka te na monoko na yo nzoka ba msusu ba yebi yo za mosali ya satana na ko regretter mingi parce que Satan a tout sa kapenzambe. Sata so nzamba bina yeke likambu tel basolo laka. Sata pazoto sa yango ko sala yango te azoto sa nzambe. Et pourquoi ngana to sa nzambe te? Po mo konjina nga azoto sa nzambe. Ko aposible ngana na to sa nzambe te. Ngabe funa to sa e. Donc ozoto sa nzambe na lolenge Satan to saka nzambe ndiyo polandi botosi ya papa na yo vis-à-vis ya nzambe. Nzambe Satan pa linga mabete. Satan n'est pas mal. Mais à Bomakabatu. Non, tout est créé par Dieu. Satan a créé quelque chose qui était il n'a pas de faut nous tout le monde a créé un Satan a créé ata et loko moko qui était même lipa ya pamba. Satan créé pourquoi boyina et bongo babilo ko yosala kanari ko panza mituba mitsopo ya batu komela muninga ko kamata pijo akati kingo yo kamata yo somoni nganga zo sala kisala binini ke Satan a sauvé ngana likambo te trobaka nini nzambe sali sanga kiso yebonga donc couverture kaka tenale bien bien nganga baka ni nzambe sunganga na kiso yo ebonga les deux salles na mwana salio mabina yo o kama malobi bembe na yo nzamba aboma yo tako boma
Ok, nanzela mwa sala accident nana bomi yo mama unzabe mutabomi. Maman nda bomi mwana na maloba na ye. Ah, nzambe pas participer. Nzamba bini e bembe na yo okufa. Ok, pe nanzela nzambe obomela ngata mwana yote. Allez, mwana pa kasala accident mwana kofi. Donc nzambe selo yo nzambe pe a contribuer kana makambo ebele ya mabe esali maka na se amoi mais ya idina lingi na yebana nu lulenge nini wani esali maka nazungi na lisolo na tuko benga tout à l'heure pigeon bakati kingo soki bakati kingo makile sopani seka kufi mais kokamata pigeon wana kokotisa ye na kati ya kitendi kobimisa pigeon wana kozonga na pema kopimbwa lisusu kokendi est-ce que ba pigeon wana ezalaka penza ba pigeon nzambe ya kela ya solo to ezalaka nango ba esprit bolatisi yango forme ya pigeon bo rendre yango visible pour un spectacle? En tout cas pona ko belo ko mo côté tikelanga biloko na ngamona yibisekele wana ndenge zonga ketalinga yimoko ndenge be kufa ketalinga yimoko poko yiko eba yangota même ndenge mutu apasuka ka michopo emelami sima nango ya idi azongisi lisusu nyonso sekele kaka tango docteur sala ka moto opération misi michopo pa azongisa nga tongi mutanga kufita za kotambola ndana pese puissance wa Elizabeth. Lokola tobeti masolo nzambe na rolinga topusa na moke tomona katangu munyo sosoki mokonza mboka zui mokonzi moka zui bokonzi sika na mboka okomona ba sali nzambe bapusa na kamoto na prophétie na yeto na likabo ya lingi ya bakisa na mokonza mboka nzoka nde ya edi bino na ngambo na bino a chaque fois bakonzi bazwa ka pouvoir tomona ka penza bino mpeni ya bakonzi te po oyo bino yo bozana ngo ya kopesa na bakonzi sala ka moke to ezala kaka bosemefia kana bino ko balinga na bino ba pasteur basala kango. Pasteur za moninga na ngai te ngape za moninga pasteur te pasteur ye moka yebi loko nini ya salaka e dimbe pa yebi oyo nini ya salaka to sukawa mutu mutana département na ye tomona kindeti mokonza mboka Félix Tshisekedi tanga zaki pouvoir ba prophétie utaki pa ya ba pasteur ba yaki mais lisanga ya ba kacher to lisanga ya batu basimbi pe kinkulu bo sangana kite pona kopesa pe ya bino lokakoswa ba prophétie bimaki ba sala nzambi ba pesi masakoli mokonza mboka kokufa ya idi yo na ngambo na yo pesi loko te ya idi toujours kimia na koyoko biloko moto parce que mokonzi sika omoni mabe ya mokonzi okoki ko bango na voix de honte okoluka mokonzi yo moko biso kumikolo bango na miso bato komi makomoka lokuta po nzamba lobaki soza na problème na ngai kota na chambre kanga chambre to sol simibale so muta moni muta komi ko tubila na miso bato ya professeur lokuta. Merci. Est-ce que comme la copie mukolo mususu kanisa ki un jour nzambo akela likolo pe na so akela kingai yambo tinga pe na zongisa ka pe ma pana ye na ya pe ko salela ye likanisa ngosi yela yo o ya pe ko salela nzambe na ndenge pe na nzambe ya lingeli mais boyebi na mte eloko ni nzamba tinanga ya kusala na mokili boyebi yango te mais boyebi bango lote un jour pongana limosali ya nzambe numéro 1 mais boyebi yango bien ozo salele na ringi to ko salele penza na kati ya lingomba na boye penza ngana kende église po église nanga za motema nanga imoko na kende église parce que ne ma béni ba pasteur basara na kolinga ko contribuer ngote no nzamba ko punir ngai kasi ozotika ba pasteur basala ka ba mabe et pourtant bato landaka bango mais ya edi soki des choses kamata pigeon oya kufa ki ozongisi na pe ma pimbwe pourquoi pas ya edi okosunga pe ba kinoa te oyo baza pe na ba problème kili oleba ki ne pas bato bazokosa bango ba pasteur pourquoi pe bobendaka bango te faire bino bosunga bango bazwa pe solution na sima ya maele o bino bozana tango nzamba sala ki mobali alalisi mobali akamati mopanzi ya mobali asali na mwasi masolo basolo lakini na mwasi yo yebi yango oyebi kinza basaki pe péché pourquoi avant que asolo na mwasi ya moto ebongaka la musa mobali pa yo kama kamonini bazosolo la mwasi na ye mais ya lalisi mobali asololi na mobali titi asololi na mwasi titi asololi
et si ya binini mobali na la musio tala musungi na yo yeyo o ayibisa ki mwasi bine boye bien to suka kasi to komo kenepe malembe na suka ya émission na biso ya edi ozali lelo catcheur international parce que zo dépendre mingi na fédération ya bapaya kasi ya edi obanza kata mokete ko bimisela biso pe ndenge ba politique bazo betaka lisolo mikolo ya dauphin mutu moko ezake lelo soki ya edi atiki makambu ya catch oyo biso tokomonaka est-ce que obanzaka yango soki obanzaka yango ekisi obanda mutu nini yo kanaka kotikela biso na scène ya catch oyo akozala na incarnation na mobimba nazana mutu akotikela na scène ya catch te parce que na kotikela be mwana na ngai parce que même nzambe tanga kufaki atikaki pouvoir kana mwana Jésus-Christ atikaki Paul te atikaki Jacob te atikaki André te atikaki Noé te atikaki ka mwana alors ngape na kotikela ka mwana ici asa déjà na ring ya bundaka déjà en France comme on a Makidiba yende héritier spirituel héritier sportif yewa ngana tikela parce que nzambe atikaki Jésus tant Jésus a kufaki atikaki pouvoir en boka moto moko tabayika na bandimina binini bokeba mingi boya osa commerce na kombo na ngai ba jukisi batina se bakamati bible batili kolo ba kosike baza ko prier or que ali prière te ça comme balokota merci bien bien que surtout vandi ce qui passait à l'obina mwasna yo dimanche kolambate moi c'est pas kolambate ata yo mobali no gangelie ke leo na kolia tabi l'église va pexer biso to lambate mais comment possible moi ça comme ko banga pasteur koleka yo mobali mais lelo so ko vandi lobo biloni ke pasteur edingwe ngazo voyager na wakende poto na bengi yo na 10 heures yaki pananga oya vla $10,000 pour ça comme si 10h30 au kutanga ite est-ce que pasteur a aucune église donc ne ko jambon pasteur na mbongo akosa nini ma frère pasteur azobela na hôpital o kaki ko jambon atindi moto mususu kende ko sa ko pesa église na komunanga oh non on est bien que donc moto moko bateke ngana wela ka mbongo te azate pour passer à kotika nzela ya église awoli nzela ya mbongo oyoki soka jumbongo simango yoko parce que pas que une église a rien ko parce que chaque dimanche il a fait du mois ba pasteur merci pour la construction ya edi tokolinga to yeba pe bandeko balandi bayeba relation nini ya edi azalaka nango na basali nzambe lokola bakabundu alesa oyo nyonso bazosala kombo na mokolo ya lelo na Kinshasa nazana relation na moto moko te oyoki nazana relation na moto moko te pour lelo batamoki so edingba lobi boyi bakondima yango te wala banini ke edingwe ayali satan trama kambazo ngapona komema biso yo le vendre le ndako bana mwasi na onini ke mwasi na samela kawapi mwasi na samela na groupe de prière tel yo mobalo so samela na catholique akwa influencer onde nsto bani ke mobalo na ngwana catholique ya ko samela panga na sambelaka omoni bien ke mwasi apesa adwa pouvoir moko epa ya nzambe to yebaka yango te pour votre soko votre BBC biso et libasi pour ce moi ça bikate mobile nangai to bono sama na église na biso comme nango kwanga chaque dimanche bono ka na église on a kombo kwanga pour moi ça memio mais yo bana on a moi sina yoke lelo longwa na kwanga ya ko samela na église nangai André moi ça ko ya taba jamais kuna na okendete ngana fana kana kwanga yo boko ko longwa na église na biso te fana ka na église na biso ozo makambu tuba pasteur basala ko kosaka bato na edingwe sasala yango potangela ngali kamunyi ba pasteur basala ko edingwa sala yango te bazo pesa bato bomo ya seko
basambeli pona yo oyambi yeso zubo mo ya seko eloko na ya idi sanité ko bondela pona bato. Non. Est-ce que lelo yo boye yo vando ozana osala kindumba na tuna yo o répondre ngai parce que mi tuna li yo. Mais pardon on me ko répondre ngai on. Lelo ozo sala kindumba. Est-ce que passer à kolongolo kindumba? Kindumba elongwa na volonté ya mutu. Na volonté ya mutu. Bon. Lelo za lindoki. Okipa pasteur assemblée est-ce que kindoki kolong? Faut na lingana nunga moko kotika kindoki. Ah, tu vois. Passer kolongora moto molimo mabete. Yo moko da ba conseil za koyoka obani comment possible ngana sala kaboy. Banda lelo na lingiso moyipite. Banda lelo ataba ninga bien ngatono bu moto te na okene de yo moko moto ko kansa motema na yo pe kotika. Pour satana balonga kaye ya yo moko. Pour le longa na koloba le na sali prière pour na yo na longolo milimo mabe. Sona longoli. Sata kolbani comment possible à longoli yango. Lokato kende ki 5 mbaloto kende 10. Au sol qu'on résister à 20. Au sol qu'on résister à 1 million. Au sol qu'on résister à 30 millions. Il y a un peu de réussir à l'esprit. Le seul temps où l'esprit est Jésus. Jésus, c'est quand le binaire boy boy. Ça, pasteur, ça n'a droit à l'ongola. Molim ma binanzota motote. Le colanga na eli ao. Mili moboni ya mabeza nzoto nangai pourquoi passer kwa kolokola yango ta ya dit o reconnaître kango facilement na reconnaître naza ko reconnaître ngo bien parce que yo moko koko bengana ngote te naza na besoin na bango mokolonga mo na kolinga ndena kotika naza na besoin na bango pour mokolo nzamba pisaki ngai nane kokite oyoke si on a qui m'a bêté on a contact hôpital na Saint-Joseph na sali 45 jours d'hôpital nzambe soma ka mabe alinga ikolongola ngana mokili mais nzamba tiki ngai pas zongo singa jusqu'à lelo au moins kuti na munene na la pesinga courage wana c'est Dieu nzambo asala kingai yimtabiki et dimbo ko ikolongola parce que mission na pesinga na mokili nano au accomplir yango te. Ya idi batubele balobaka po moto asala succès na vie po moto apende musika koma moto il faut kaka simba ba gris ya simba kisi yo en tant que doyen pe osana maîtrise à monde molili est-ce que ça vraiment règle d'or pour moto akende liboso to aso succès pona na ko ikolo biloko mon côté moto mutayibi dengi ya tambolaka omona mingi babela maboma mingi bakufa batika mokili mais dingwe jama bela liboma et dingwe jama tika mokili. Et dingo saka en bonne santé. Et donc nzamba yebini na salaka panangai. Et ça les marandenge nini moto yaki koluka kisi soudain abeli liboma. Ah mais yo eloko na yote. Ngaso na bela ka liboma parce que nzambe mutatindanga. Et dingo na péché mission. Que des places tel salabo. Nzamba tindaki Satan. Abi Satan. Na personne mission mon ko kende sa yelenga yango kende simba Job me kayena nengi nyonso memolimo ya Job ko simba te satapa ka meki Job tanga meki Job azonge pa ya nzambe ayebise que nzambe mission tindenga mission accomplie nzamba tuni. Est-ce que simba ki molimo ya Job satara bagini o pekisa kingana simba molimo ya Job te na ko yepe ko simba donc que satara ali mutu mabe a koka ko simba molimo pour moi possible nzamba tingana meka Job mena simba molimo na ete satara ngai ko meka yango koma yibitina yango o ngape na yibi to ngako bya batute to ko yeba yango l'autre jour. Merci beaucoup Bandeko Balandi à Congo Millennium mais bien besoin d'émission 100% news tokomi pratiquement na souka émission na biso kasi ya di amboye to kabwana moi lilo ba ya souka par rapport ya élément na biso ya lelo mpona bateo balingaka kati congolais et puis mpona ebele ba fan à travers le monde o bazolanda yo oyo balingaka yo. Merci mingi tout d'abord
na pesi mbote mingi na bafana na bana poto mabashi kokar mamaida na bato ebele moye natanga bakombo eza te na pesi bino nyonso te e nabosani te kopesa Karine Mokonzi mbote. Karine Mokonzi naza na besoin na yo kobangeloko moko te yo oza na kati na ngai ngapi naza na kati na yo tobangeloko moko te. Napesi pete na ngai Pablo na Belgique mbote mingi. Napesi tous les catcheurs oyo balingwaki Kinshasa banda 2000 ans bakende poto ata bango balingaka kobenga ngai te me nalimbisi bango na makambo nyonso basalaki. Bozwa numero na ngai oza na besoin ya kobenga ngai 0 plus 243 81 920 36 50 plus 243 920 36 50. Merci mingi. Numéro wana peto kosolo. Merci mingi Karine Mokonzi. Merci. Merci beaucoup, Bandeko Balanda Congo Millennium, Meone Zalaki Bongo Mbelato, mot de la fin et Yaidi, les grands champions d'Afrique. To komi pratiquement na suka ya émission na biso ndenge to lobaki to talispe na bilili to Zalaki Bongo na Yaidi moto na ngenge to beti masolo ya kache to beti pe moi moke lisolo et évolution to disparition ya kache congolais et puis to shitaki na makambo ezali bongo ba actualité to maimaloba maka en coulisses concernant le catcher et concernant certaines choses. Bozu biano e uti epai ya Yaidi mpe boyoki mbela oyo apesi na bainoso bakena mikili na poto oyo bakenda uta 2000 bakatcher oyo bazonga kate mingi oyo babosana Yaidi azali papa Yaidi azali monument asa toujours elongo na bino akozelaka appel na bino. Si vous avez aimé cette grande émission, vous devez être reconnaissant envers celui qu'on appelle la Queen Dame d'Irlande, Mama Julie Dibenzi, Motema ya Zaki, les boss Veriki Dibenzi. Vous direz aussi grand merci à celui qui a réalisé cette belle émission. Il s'appelle Jires Mwanda. Quant à moi, Bello Belkam, je vous dis déjà au revoir et nous prenons rendez-vous pour la prochaine émission. Bye.